parle parce que hmm, alors Charlie Visa mbote na yo ndeko omoni ba Lion hein, Lion penza Bonjour eh merci pour la parole. Ezaka pona kubakisaki. Lion eza moko ya banimo oyo na monde photo iba ko protéger parce que ezo représenter ba pays belé. Ozo comprendre. Omundi nga mera silike eza ndenge moko ba ivoirien ba pays mususu baza représenter na ba Lion soka na live oyo akosilika. Parce que namoni mutu ndeko na biso moko azo comparer bato baza na prison na ba Lion tokopesa na importance. Est-ce que ba Lion oyo basengaki biso biloko to basengaki bato biloko ke non biso toza na posa ya santé tokola bien fo botia biso na jal moko boy na place moko boy po pesaka biso bati bamapa non basengaki te endinga ya mare alobi est-ce que eza forcément kozala na ba Lion volume bozokanga bien te nzungu ozana ba écouter papa te nazona ba écouteur te ebongi te tozoyoka yo père loba tozoka bandeko bino bato bozoyoka bien te bomata mpe bavolume ya batelefone na bino kau hein ouais parce que kuna bayaloba volume nga nazoganga eza nzoloba boyeke Lion eza animaux moko ofuko toto oyeba koprotege parce que erepresentaka bapays ebele na mokili bato oyo baza represente na Lion soki baye na live oyo bakosilika a plus tokokomparaka situation baprisonnier to baza na baprison bakosilikela nga to bakosilika mpona mboka po bakosilika mpona mboka non mpona ye te bakosilika mpona mboka na bato oyo baza sense ya kopesa biloko mpo balion oyo naloba na sasi wana donc fale pa tokomparaka bato oyo baza na prison na banimo parce que bango ndenge baza boye soki otiki bango na zamba ofongoli bazala libre bakoka kolia ozo comprendre naturellement balio baza na posa ya kosenga tite lipa na mboka na baministre mpo bazala na sante eza ndeke soki odeside okanga bango tia bango na situation oyo oza sense ya kopesaka bango biloko oza sense ya koprotegeaka bango parce que naturellement bango baza na bango capable ya koluka biloko na bango soki yo mpe ministre ozopesa bango ti eke bakuti na zamba balie yo eza kuti na bango te ozo comprendre oyo ezaka eza important ke soki koprotege banimo te tika bango libre olilukela bango moko sikoyo bato oyo baza na prison etali biso te papa yo donc okotika balio na situation oyo bakufa mpo oza na bato baza na prison est-ce que bango basengaki bazala nazolobela ndeko na atake te naopesa kaka contexte mpo faire comprendre ke balion baza banino balobaka portugais féroge donc bakovivre na bango na zamba bakokuta mpe biloko na bango baza na posa te moto akende kotikela bango biloko mais soki yo odeside ozala na balion ndenge alobi maire ke estce forcément toza kaka na besoin tozala na balion pembeni na biso donc soki odeside eloko wana donc faut préparer bacondition nyonso oyo eza sense mpo balio bakola bien na sasi wana parce que na situation oyo j'espère que motu moko te awa kolinga batia ye na prison tia koma na situation oyo mpo nini azangi biloko ya kolia mai eza te motu nyonso epesa kaka ma surtout na balio boye oyo akoki koloba te ke nazosouffrir ozo comprendre eloba nango fali kupake nyama alobaka te me alakisaka soki aza na esengo par rapport à comportement soki aza na mawa balio oyo baza na mawa baolakisaka baza na nzala basouffrir okuti ndenge otala kaka boye Charlie ozomona deja ke oyo mokate ezobeta ye balio papa lio soki aza na esengo komona na comportement komona na elongi lio oyo omona kende wi aza vraimen oyo bazoloba ke epa mikolo na biso ya suka tozokende na biso bofungola ata porte tolia ata mutu moko ndeko la voix alobi ayebisi biso ke ye boye so batie kote balio mosusu bali bakodami mpo na nga
oyo mpona baministre oyo bazoyiba bambongo ya mboka oyo eza mama na opportunité ya kotia ata 4 ministre awa mpona sante ya balion ore bakende prison na préféré balion bazala na vie ke baministre oyo badivie balar bazalaka na bakote se ndenge nini na ndenge ya mabe te. Ouais, donc soki toza na ministre oyo ayebi bamillion baya kotika ye awa po balion baza na posa ya mosuni ya kosomba te eza ya ofele olede ya mbongo ya leta siko tika mpe lion ya leta alia yo na ndenge mabe te. Très bien. Merci beaucoup, Charlie Visa. Mention. 1 minute. Toujours. Ya, mais c'est Visa. Yo olobi kampong na lobby pour na ba prisonnier. Mais prisonnier aza da place aza fermé ba kangier. Ezali na mo penalien o aza pe place fermé ba kangier. Boni batu kutu mutu asali mabe o abomi mutu ba tie na prison mais ba opc ya rolia te. Et bongo siko nyama o eza décor ya mutu. Ba ozo ya rolia ba opc de wapi. Pona mutu o ba kangier na prison o aza mutu ime ba opc ya rolia te. Et bongo nyama o ba kangier na fermé pona beauté ya pays. Ba opc ya rolia te. Bazaka bango mbe bazaka kamoro. Ya mwe na kena chaki kama ba prisonnier parce que mona ba muribo ne ba bimana santé o balio ba komi nango. Et ça même santé o ba muribo ba bimana na prison. Merci. Très bien, merci pour la mention. En tout cas, Kaza, c'est ça qui mention mon poussé, c'est bien. Ma mention faut à me pousser pour ekenda mulaité. Papa nangai de la cambo tena on de nangai boni santé de la cause. Oui, bonjour Nzumule. En tout cas, Dieu nous fait grâce, tout va bien. J'espère aussi de ton côté, on va bien. Allô? Oui, papa, toujours. Oui, d'accord. Bon, ça fait mal, hein. Bon, biso basi jabo ya on toke nokuta na kulutu na ngai info na bangambo na mususu na sepeli penande lelo ya ngomoni na tininga moko pena ba namata parce que moni loko tioyo eza mawa mingi omoni ba Congo oyo je pense mutumo lobaki yango awa mais ngana lobango na ndenge moko un peu plus cruel, hein, ndeko na ngai ngana lobaka omoni na lelo oyo nga losambo na nga pene koma omoni nzambe ndenge aza likolo nzongo losambo na nga pena ekoma pena ke non kolo ozala mundele portugais nani o muta Zambi le feka koyoka ka lingala ça dit que kolo aboma batu nyonso balobaka lingala tokufi pena jour moko buto kufi na ba o baza awa bazokoma na ba commentaire biso tokufi ka mbala moko après akelis konde bato asika babotami ya sika babotama pene ya sika au fait j'ai l'impression que omoni congolais aza non Chris frangin ça fait très mal, hein. Ça fait très mal na mboka oyo omoni na mboka oyo na ebiso ke limbisanga nga na kopanza pena mo ba pu belé na mboka oyo un citoyen amoni ba militaire apesi bango mbote bonsoir bakangiye pona nini o pesi biso mbote na mboka oyo bamoni bato ba opesa na ba bizu bakangi bango o excès de l'amour yozuna mboko soyi déjà kutu bato bazozo bango lokola bibwele bongo bibwele baoza bango lokola banani ne sako moni nga sujet Congo ezaka sujet moko moi où il est matanga pona mona on dirait en fait nebité Zairo na ebaki yekaka mutaza lelo o abande ko revendiquer ba droit n'est pas Mobutu yekaka za lelo to Zairo ngwa changer donner baraté na biso nzungu au moins babilo musuza na Kongwana otali ngo penolo bena o makambo za normal te bango ba mona za normal tana mboka o lion ndinga vandi boye tana mboka o lion ndinga vandi boye avandi pena boye mais bango ba trouver normal pour eux c'est normal au moins ba François Nzungu eza maltraitance ya banyama au selango je crois si je me trompe pas eza ba 6 mois ou 9 mois d'emprisonnement et puis aux a 9 000 euros d'amende ozo comprendre Nzungu ça dit que aux a 9 000 d'amende au foot 9 000 et au sali 6 mois dans ya boloko
do bakangi yo nanu zana no kuna po nyokoli eba nyama. Na kati otenga ndeke moko ya munene akweyaka na jardin nanga awa azoko kopumbwete donc na bengi SPA na moi pena mutuka mubimba pende yeko na nde bazozwa charge ndiye mutu ndeke me ndeko na ngai yoko tozoke kutu ndeke ataka ka nini so ba moni kaka ndengo zobo ngana même ataka banyamu ya mike ndenge zaka banyamu bakipeka oyo papa meka ko boma bango liboso ya la police mais bako kanga yote mais bon pena lion o azali symbole ya mboka tala ninga zabwe pena tala ninga zabwe tolobi bien awa ndeko na ngai papa au fait c'est bien beau hein je comprends tolo ba faut bakanga directeur azo mais papa na ngai et bon sikoyo ministère ya agriculture na ya agroalimentaire hein na ya souveraineté ya alimentaire et aza piango o asokipaka na banyama aza wapi tant ce monde appelle na Congo na zana été ça n'existe pas normalement il a fallu que soigner animalier azalawana mais azana été mais yo kaka mbongo moko bimaki do ba détourna ba mbongo tant soupe mbongo pe bimaka pour ba traiter ba nyama o bien mais tant soupe mbongo ne suka na nzela et suki na oka bru aleke nango na ebiso nzungu na ebiso omoni ngai pena suka pena film ngana koma en tout cas père de Jimon en tout cas ndenge za nga pena bula suka ngana koma Kongo eza mboka moko pena nzambe ne ebite bisika tuto ali même ngao na oloba na bato bazo commenter na biso toza likolo do oyo kalingala oloba kalingala donc kolo abomi biso nanu to sili nanu na yo nanga na yo do to sili nanu to kufi nanu ala kelis konde bato asika po bato asika ne ba boto mata musu bango nde ba koyani na makamu mususu na idéologie mususu motivateur ba boma yo tenzongo tala mboka omoni ba mboka oyo ko tala omoni bilo musu au fait omi tele oui eza normal nzungu ngana tali video bakangi muto po nini et puis ba keneti na tribunal nzungu bazo sambisa mutu yo bakanga ki po nini ona sali demo na prison po nini po na pesa kaka ba agent ya la police bonsoir nzungu tala mboka oyo donc poka reno bonsoir chef bakangi yo mutu mo so pesa bibizo pa moi sinaye bakangi ye o excès d'amour. Et puis amandi nango eza likolo amandi nango eza bala vivango donc nebi so ebi ke non kini penda bakangi mutu parce que pesa ki bazai na mwasi na ye ba s'embrasser devant police azako leka bakangi bango nzungu non moni biloko oyo moni au fait eza mawa mingi eza mawa c'est malheureux comment on a banyama mboka boye au fait boti tala nyama don ndenga zawana do sobo boaki leka mutu ya joli kuna na kati don neba kolanda ou bien kuluto info soko cheka kuluto info kuna na kati do bako silse na seconde mais na seconde pena eba vide na beta oyo pena ba obunda na mutu nzambe. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Maintenant, ça c'est de la maltraitance. Vous maltraitez des animaux. Et nous, j'en suis sûr et certain, mbongo bimaka pour notre traitement, il y a animaux oyo. Mbongo bimaka. Mais tam sum mbongo wana et suka noka nanzela. Oh mona, po mutatala ka makambo ya banyamezaka ministère ya agriculture na ya agroalimentaire sur quoi za piango arolo banini po directeur okanga OK directeur okangie mais ministère wana est-ce que yemoko ayebite est-ce kalandira po zo oyo j'en suis sûr et certain ndingo chango boye zo oyo yebani ponga na ebi pena zo ote na moni oka ndingo cheka photo boye ndingo zo ko réclamer boye
J'en suis sûr que Ndengo Tchango Boué, c'est que zo oyo eza touristique. Ben, doya otala, oui, oui, oui. Ah, aux hommes. Donc, ce que ça touristique, c'est que ça li noté quelque part na ministère. Mboka oyo na ebite ya nga lo bakomoni Congo eza lo le bandela eza bandela li felo. Congo eza bandela li felo. Ça dit qu'avant quand on est na li felo, au bana on na Congo. Bana on est na Congo, aux yeux expérience. Tango ke li felo, aux ano pepele, aux akimia. Aux akimia. Très bien. Toujours bando mususu pe osala bien bando wo moni sujet o toujours sur la biso toza bato tolingaka culture mingi donc ça fait partie de notre culture mais façon toujours moni la oyo eza bien te tala elongi bon na ebite so bozo tala photo bien bo tala elongi à Lyon ane semwa ta mukete Nzongo, oyebike waraba nyongi. Bozoni. Mais comment na yango na Lyon sikoyo na ndengo yo. Mais akoki olobebele ta kei parce que Maatro. Mboka oyo maatro. Toujours nous maman Onesi bon toujours la info. Maman Onesi est-ce que au mati par erreur ou bien aux alabiso moté. Bon, je pense que maman Azana Bissoté, maman par erreur. Info toujours Kayo, comme ça, toujours la Oui, voix internationale. oui, di nuovo, buongiorno, buongiorno a tutti. Vous excusez, nazalaki na moi, nazwaki moi eloko, bon, il fallait na musala, to en quelques paroles, musala. Et bengaki. Dilaka mbote na yo, bandeko nyonso mbote na bino, Kazias dans la voix. Oui. Ya baleke kulutu. Vraiment ndeko na ngai. Bon, lelo vraiment sujet eza bien. Sujet oyo eto sola sur l'humanisme d'abord, à part que sola sur Banyama. Eto sola l'humanisme. Parce que soki yo omoni ke ebongo zwambwa obokola ye, il faut d'abord vous la capable hein. Vous êtes capable de beaucoup là. Bon, marambo est bani na fachite. Ngai déjà marambo fachi nazala loin naie mais te bongi to zala to lo ba vérité ba na fachite. Moi je sais 20 ans passés na zoana non 25 ans passés na zoana izala na léopard moko azala na azala bien en bonne santé parce que izala na mundele moko mutu soki ye mutamemaka ye ou bien bon toyebeka kezalaki léopard ya mundele wana mais achaka ye na zo abanda memele biloko chaque fois léopard wana banda kolia penza bo avida na kati ya zo hein mais banyama nyonso bazalaka déjà na santé moko matro nayebi même ezalaka na crocodile moko boye ya munene bazalaka na banyama bakota ye na nzoto boye na kingo mobimba akoka même pas kobouge talaka crocodile sikoyo na maboko te ya olongolaka banyama ndenge ba mbwa basalaka ta na mwa munoko crocodile azalaka déjà moya bouger eza difficile donc abanda o souffrir na maya banda ofanda wana mai moko boye ekota ebimisa ba insecte wana minene wana oyo bamelaka bamakila wana donc babenga bango banani banyama wana donc ezalaki un peu Basonzo. oui parasite Sonzo na lingala. oui okay. Donc ebanda déjà kala le problème eza nini ezali humanisme nano eza te na Congo baconsidéraka nyama te mutu akofinga yo tala ye kuna nyama na yo c'est parce que azoconsidéré ke nyama eza eloko moko pamba ozomona mutu akoloba na yo oza lokola mbwa hein? Ezali synonyme akolakisa ke mbwa aza eloko te c'est ça Congo na biso to déjà ebandi bongo na psychologie na biso tomonaka bato babokolaka banyama na Congo rare bato bazali hein mais baza mukie oyo bazwaka pena soin na bango bien baoconsidéré bango ke baza être vivant mais le reste eza marato babetaka bambwa mabanga nya oka soka munyo de loin déjà ça yebi ke na ozwa libanga eza bango eza partout sikoyo bato bongo nde bakomi bamikonzi ya mboka bato bongo baza ba ministre bato bongo bazo gérer bazo pona ye zo ezali place moko boye yazwaka salaire
eza bongo ba lion oyo boye oyo lion bakomisie lokola akomi lokola ekeko boye eza eloko même bon parole eza te moi tout ce que je demanderais basujet soki tosola yango surtout sur nzungu tosololaka yango esi totie mpe na suka na yango moi quelle est la solution qu'on peut apporter parce que je pense que bongi to modifier moi forme ya TikTok surtout na nzungu nous parlons d'une chose et puis to apporter na solution la solution biso moko toki kopesa yango tosaleli tout comme pe bato bayoka biso baki pe ko utiliser idée na biso basalela yango. Je pense plutôt ba organisme ou bien ba ONG oyo elitaka oyo ezalaka pona banyama soki baza na ba moyen ko contactaka pe bato bien ko pasaka na banzungu moi à travers ba cagnotte yoki ko sunga pe ke moi ba biloko atala ba contact pe bato toyebi baza na Kisasa hein? Tozana bato pe na bakisasa baza na mo ba boulangerie bazo mo batekaka mo matembele baki ko sala rapé mo ba don ya mo ba 1 franc 2 francs et sala rake mo ata biloko kolia et mona na ata bandeko basaka na ba boucherie mo ba matoi ya ba mbisi ba boka maka na ba poissonnerie wana et ba biloko wana nyoso to lukata forme ata mo ya kuluka ata mo ko pesaka na bazo et ya na forme ba don ke bomoni kaka moi chaque ou bien peut-être 2 fois par semaine bato moko bayaka na mwa Damas bapesi mingi banyama oyo baliaka bamisuni baonde baza na difficulté bapesi mwa bango babiloko mwa bongo. Je pense que baide eza na yango me bongi nde kosolaka yango parce que oui toki koloba yango tosisi pe koloba yango topasser à autre chose. Komboka atuni question cagnotte po bapesa nani bapesa par exemple na association oyo ekoki kosombaka komemelaka bango don wana enfin récupérer cagnotte wana basali don bapesi na association. Et puis nzungu omoni na question ndeko atuni ngai sikoyo na koti ye na kati ya makanisi mpona bimisa oyo alobi te azo sous-entendre na population na biso na mentalité ya bacongolais cagnotte bokopesa na nani po bato bokopesa mpe baki koyiba wana mpe aza na raison soki nga na ke mpe na makanisi wana bakoki mpe koyiba aza na raison mais seulement eza na baorganisme oyo ezalaka spécialisé déjà basalaka lutte contre maltraitance ya banyama bato wana quand même bacagnotte ezalaka kaka te. Nous ne parlons pas seulement ya moyens financiers eza mpe na badon ya biloko boki mpe kozala bino moko boyebi ke peut-être un exemple naza na master na nga azalaka na boucherie alors tosali cagnotte moko ya mwa lar moko adimi tocontacte master na boucherie bamisuni wana oyo ekomi na niveau peut-être ya kobwaka oyo peut-être matro bombelaka biso pembeni une fois par semaine tobandaka kozwa yango tocontacte bato wana oyo ya ba ONG wana oyo organisme wana baye kozwa yango bakei mbala moko na zo bazopesa na banyama yateke boki kopesa kolo zopo akoki mpe otokisa yango atokisi yango mpe abongoli yango mpe mimi na pale na ye komi mpe Damas na ye faut bakura kuti ezalaka te bachambre fadi biloko epola wana justement babiloko tumo so bobandi kosomba yango bwando ozango na bavilain prix babiloko moko abongo ezosala ke quand même une chose pelo ebandaka na eloko mabiso na Congo c'est quoi? C'est ce qui se fait dans les pays misusu. L'Europe autozofanda lelo et comme l'Europe développée n'a pas parce que toujours sola bolobi awa ke na boucherie toni. Est-ce que vous pensez vraiment na Congo va boire monsieur oyebi ke babwaka ba poisson et pola mais bato bakei bazwi ba poisson na basali ngo makayabu. On a encore répondre. Oui, au gros répondre parce que faut tout creuser la place nyonso parce que oui vraiment ndeko na ngai oyebi na bandolo ba phrase moko na sisaki te Europe so ekomi lelo ezali ba micro société ya ba individu na ba famille na bango nde esali Europe ekomi loko ekomi
ezali bato na bato bango basalaka mwa vin na bango bango batekaka mwa mbisi na bango na liboso ya lopangu bango batekaka boye société l'état sali kaka ke acréer ezala normal mututu ayeba kosala eloko ne bien futaka taxe bien à garantir bango sécurité na côté sanitaire na côté propriété. Alors, ba taxe wana nde esala ke mboka e développé. Na ba loi sur place. Congo, toza na ba loi nyonso e kokani na ya awa. Il problème ezali ya ko mettre en vigueur ya ko tia discipline. Soki nga lopango na nga liboso na kati ya quartier na nga na maloeka na bandi ko kombaka epa na nga nazo bongisaka shenga, le voisin qui viendra habiter près de moi akokoma un peu influencé akomona ke pas ba voisin la propre. Il pas ko lukasa la malembe même après 20 ans to koma ta 5 na avenue wana to ko pese exemple ba no benga biso tala quartier wana kotaba na poto et puis le reste ba ko musala yango malembe. Soki toyika na identité na biso ya congolais alaka okopesa na nani bakoyiba yango Congo kutu batekaka babilo presque mbisi babwaka musuni Congo c'est toke nango bongo on va laisser le Congo à qui? Le Congo n'appartient pas au gouvernement, n'appartient pas à ba politiciens, ça appartient à nous tous. Tobosa na eloko moko biso mingi to libanda na Congo to moko ta politique ya bolimbisa biso ba oyo to ba to bimi libanda. La plupart ya biso 90% tobosa na eloko moko to koma awa to trouva lipa to trouva musala to bossa na un peu d'où nous venons to koma plus na critique mais au fin ni boso ordi nous sa téléphone na moi chips pembeni na moi jus na yo moko ane obongaka te parce que yo zo banda te yo banda moninga kolanda malembe ataka katozu atamwa kaka nini quartier moko na bandal nde bongi na kisasa mobimba malembe to tika bandal wana na bana bakokena yango malembe tito koma tamwa bandal mobimba tozu pe ngiringiri tozu pe kasavubu ata après 100 ans parce que l'Europe lelo bazana ba plus de 1000 ans d'existence biso tozana 70 ans soki 77 na zoe basute biso Congo na biso yali pays moko nanu jeune. D'où je disais ba organisation oyo et bongi les projets sont là neto sur la ma TikTok bandeko to tika nundu la part il y a plusieurs bateaux bazo organiser ba projet na bango ils ont kendanga malembe esalema na Congo wana. Moi je vous le dis so bolingi même toi no sur la yango to tika na ba preuve eza to se contenter kaka na kolobate to mekakape même atala masola ndule to sola après ko sola to pesi moi solution. Nzungu oyo to so likola nzungu. Moi je suis là na sepelaka na nzungu parce que na mona lobby que nzungu eza lumière pe me marabata kitoko bayaka awa. Si je moi si je moka munene ya bien mais to suka raté to critiquer to leli to lobby aller to faire na biso ya après to si sujet to leki Mboka refait ta demande connexion ezo ko sala moi di kokoso refait ta demande. Ndeko Mboka, na mono tuni question, t'es sûr, Ndeko, na ba idée, dans le choc des idées, jaillit la lumière. Nga na goya na idée na yenango peut-être dans la globalité. Yo sikoyo oye, o kaboli yango na de, o moni kota kitoko, lobitala awande, toko sala. Dilaka pa ye nzungu abakisi, kazias, o moni kisima to trouver mo eloko mo boye, biso to sto sela ngote. Mais bato bazo yo kabiso, bako za pe bazo koma. Toi, tu enregistré. Abino, boulot et cabré. Na beta yango. Abeti yango PKI. Très bien. Il faut, toujours motion ya dilaka, comme ça, toujours payer la voix. Toujours, moka, connexion, nous semble un peu difficile. Et pas nango, zo mona na ekoninga na boye. Je pense que, bon, ça, côté connexion pour que tout solo la nayo. Bandeko, tout tapoter live toujours ça la boye parce que ça aussi ça fait partie de la culture ya mboka na biso mais na yebi ke na minute oyo beaucoup de ça penza politique ya politique ité mais aussi quand la politique culturelle et ko ça la bien makasi. Merci Dilaka toujours. Oui. Mais Nzungu avant que neba quoi aborder mais vouloir ou pas Nzungu quand tu dis que tu côté sa politique à politique mais bien évidemment to
sango kaka ndenge kulutu Na info. na C'est ça, ba pourquoi? M23 awa te ba Ah non, wana, oui, sur le bongo, oui, non, wana, oui, wana, oui, bato c'est, ba oui. M23 bozala nanu kuna bosala makambo na ngana oyo ba Oui, non, mais wana nde to comprendre yo. Au fait, eza pena nde mosio te me na linga ne ba ko chaka moi soutenance na makambo kulutu bande koloba. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Koulout Info, ce que tu viens de dire, et ça, c'est valable, c'est une très bonne idée. Mais cependant, moi, j'ai toujours dit, je pars du principe où je marche, où je m'incline sur les paroles des Raïs et des Jean Goubal. Moi, j'ai toujours dit que, et je suis très d'accord avec eux, en disant que l'homme congolais est noir en son intérieur. C'est-à-dire que bon moto, il y a moto congolais et zali moindo. Il y a moto c'est-à-dire que congolais, c'est-à-dire azali azab au fait tozana nous na butu. Alors butu ana poelongo il faut qu'on ça la nini. Il faut la conscientisation. Il faut apprendre les gens à aimer son pays ou dirais-je encore sa patrie. Ça dit que le Congolais doit apprendre à aimer sa patrie. Et sa patrie, tout fait partie ozomona oyo ça dit que ndeba nyama oyo bango tout ba la partie ya patrie wana. C'est-à-dire que l'homme congolais, il faut yekola. Et pour na yekola, il faut salaka ba réunion na ba lobbying. C'est-à-dire que par exemple, ndeba panel ya boye. Ko conscientiser peuple wana ate nyama ndeba salaka e boete nyama ndeba salaka na e boe nyama tala ba vivaka na batu boe tala pona photo zong sa boe photo sala boe ndenga otolo ba si l'Europe ndenge tongami boye zali boye parce que il y a eu des démarches où esala que Europe oyo koma boye lo lenge lelo. Parce que plusieurs balarana ont l'impression que poto nengeza boete komaka boe nengeza boa enfin un coup un flamme allez mbalamoko te poto comme boe parce que il y a eu des démarches nga par exemple nga na zone moko na Alsace mboka oyo combien de bitumbe bundite Koulout Info na ebiso ke soko tangi même de na histoire on remarqué que Allemagne est mboka oyo France est mboka oyo Allemagne est France tisuka suka nango France e kozango mboko ekomi bwendenge tonga mandenge zabwe. Et aujourd'hui quand on parle ici là na ebiso ke e pa nga na zarason lui pona que na Allemagne je suis à 5 minutes de l'Allemagne. Donc France Allemagne ba yako sala tout pour batonga ça dit que faut ko aimer mboka yango ko aimer mboka wana ezoko sala pe ate o emepe ba nyama oyo po parce que na mutu ya congolais ndengo tolba tango zo finga nyama na yo do pona nyama za eloko te tango zo finga yo ke ate ozali mbwa en fait pona ye mbwa eza eloko te donc ye pona ye mbwa zaka nyama moko boye angulu. Donc, l'effet que Ndia Roba et Batouana Obafinga Rabongo et aujourd'hui, il se retrouve na gouvernement. Batouana to komonaka bango na gouvernement wana Obali wana. Ça dit que Bongo na et Ali Moindo. Comme moi, j'ai une phrase qui dit tant que l'homme noir est noir, l'Afrique restera toujours dans le noir. Ozomona. Donc, lelo o il faut Bongo ya Batou to ba ko conscientiser Batou conscient à te ko aimer la patrie. Ozomona. Donc, bolingo ya mboka, il faut ezala. Comment aimer sa patrie. Ozomona. Donc, Koulout en tout cas, il a totalement raison. Mais pour en arriver là, il faut apprendre à comment aimer sa patrie. Parce que je trouve ça anormal dans un pays, quelqu'un qui vient au gouvernement peine 6 mois, abanyo tonga dia ba building mais nzungu ya normalité autant pena que le monto yo auti ozwaka ke bonga ka kala mingi te awa
Mais n'ébissio le côté à pesa bois Zimbabwe. Et puis je suis encore étonné Nzungu en tout cas si je peux photo le belango. Ba maman ba tata je suis étonné pour les ba resuiter ça sujeté. Mais boyebi ke nakisasa wana. Ba boîte de nuit ya bolumbu ekomi. Nakata kisasa. Et ça sujeté hein na cheka moi entre parenthèses. En tout cas Nzungu fona tindelo vidéo wana. Obi nala qui est étonné, je suis étonné na mboka oyo na mwepe boîte de nuit ya bato ya bolumbu. Non ba nidis. Mais na ebiso obi ke Nzungu na ebiso bolumbu ko motaka. Mboka oyo pardon voilà quoi donc on a quoi ko bakisande yango na zaki motion te mais zaki ka ne ba ko bakisa na moi maloba okulu to à hauteur koloba. Très bien. Donc voilà. Merci beaucoup. Toujours ma cantina Mboka parce que après ça peut ma cantina. La voix to Bossanioto, on va revenir vers toi. Allô Nzungu. T'as pas commencé une adresse, fais sa adresse. Ah Seigneur, oh Mboka. Nzungu. Bonjour mon frère. Ouais, je suis au boulot, merci de m'avoir accordé la parole. Très bien. Ça, je suis en amati ou tout ce parce que par rapport bonjour, salut à tout le monde. Et bandiko tout bana panel. Et ande ko infonde bena sali gena mata. Et moi ba déclaration puis à Dilaka, on y a que non vite fait. En tout cas pour moi Dilaka, désolé, je t'apprécie beaucoup, hein, je respecte ton opinion. Mais pour moi dire que tant que l'homme noir restera noir, l'Afrique ne va pas se développer. Ça c'est très grave ça. C'est des déclarations, ça c'est un lavage de cerveau. Ça c'est notre débat Mboka. Bon, c'est un autre débat, mais c'est des choses, c'est très grave, tu vois, tu le déclares comme ça. On fera le débat une autre fois. Il faut quand même peser moi, on a un lavage de cerveau et tout. Bon, moi je comprends, je suis d'accord, mais là, lobby a la qualité de l'homme congolais. Ça c'est vrai, il y a eu dégradation, moi, il y a un niveau, moi, où il y a des fois. Moi je me rappelle, mon grand-père, bah c'est un route bazaba D4 bazaba D6 mais sera comme le lettre ou bien zoloba français mais tu te dis mais voilà à Kola qui déjà quoi mais ils étaient que de D4 mais on a de plus en plus à Nezokenara les systèmes politiques comme nous alobayi la politique oui papa si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de tout parce que bon il y a un régime Mambutu M23 j'avais compris ouais, on comprendre. Et ça, c'est le système, papa. C'est le système. Tant que le système est foutu, même exemple, la conscience, c'est pas que mon est là trop conscient. Non, il y a un système, il y a des lois où ils accompagnent le système. Sur le place, on va boire qui papier, au bois qui foule, place il fallait boire raté. Ba contrefaçon ezala tout le monde ba train bazo tambola bazo kanga batu donc tant que webi que place au vitesse eza 50 yo commission 70 ba kanga yo parce qu'il y a un système où eza ko accompagner c'est ce qui fait que pour exemple peut ça ba boîte de nuit mitakala ou quoi mœurs ici il y en a ba bilo wana eza non c'est vraiment pas ça le problème est que le système a fait que il y a eu qualité à homme congolais nous sommes dans un système les études papa sur le hockey kin ya modo beta batu na kin olela biso to ko la caméra na batana kala to ke bazo c'est très important to na bana pourquoi ba sala mona bana ba genda visiter bazo ya da bana bu mona ya mutu bazo la kisaye nyamazani nyamaza aza compagnie ba école musu bazana ba nyamana ba ma bana mbona bango bana tout ça les a moi na wana erazokola aokola na système où ils ont la gisaye bolingo wana non on a presque plus ça bana biso ba ko lelo na kino bakenda réseauté ba ebe importance nyama ba ma liana ba nyau na ba ni nous nyosho wana za système c'est l'homme même l'homme peuple congolais ah maman peuple congolais ko lobi azalaki de bonne qualité de plus en plus. Et là, c'est le système en place. Et à que abotami azara mutema mabe akola rabote. Akola na système peut-être allô ouais. Excusez-moi, oui, c'est bien comme on le dit sur le système. Maintenant,
Selon toi, quelle pourrait être la solution pour le système où on a échangé? Il faut changer le système. Comment est-ce qu'on peut changer ce système? Il faut arrêter de tout accepter. Papa, papa info, il y a eu abrutissement. Il y a peuple on a un niveau moro comprendre. Mambo to loboyo. Lelo to ba no to koma ba bar partout naki. Prolifération des églises. Bana batanga rashu biente. Na classe moro professeur mon maître mo ba futake biente on a plus de 50, 60, 70 élèves. Est-ce qu'on comprend qualité il y a donc il y a eu abrutissement à peuple que batu bakoka bakoma amorphe. Les gens ne réclament plus leurs droits. Les gens bakoma ba oeza kin, oeza Congo. Donc mutaom na niveau ezaki akomi amorphe. Les gens ne kala tondo mona betidia ista basiliki, ba étudiant ginikin, ba étudiant babuki boyo to mona shu ba blo ba manifestation to mona onjo. Kala route ezaki ba DSP, ba SETA, soldat ya solo mais peuple a affronté. Parce que peuple a eu droit na ye, a eu ba limite na ye, a eu ba place où ezaki oh ils ont droit na il faut na télémélan. Mais lelo il n'y a plus ça. Batu ba sa dona ba na masanga soki a raté masanga ke na église kona bateye banda tongo tibutu soki asambela église ya brutiri soki asambela raté a okova na bar tongo midi poko. Il n'a pas d'emploi. A auto assis sa classe musa les ate courant ermo ikatana na ngwer nyo solibanda une bari sala. Soki sa mutabunga osane. Nde ona ngamboka. C'est un peuple qui est conditionné. À comment conditionné. Donc, là, vient il faut le bail ou le bagage. Batu, batu, baya poto, babosana. Tiens, on a félicité au biso peuple congolais. Pour ça que mon a pas sur biso zana, on t'a tindi batina ba conteneur, bambongo biso futa kaba. On a aucune facilité. Au ba peuple msou africain, ba na belé. Mais ils ne s'investissent pas dans ba pays na bon comme nous. Biso bundara, au bundana poto tamsou mutazo bundakaka, ba doua nango ya cher. Les gens se battent. Donc on ne va pas tout mettre sur ce peuple. Oh, le Moutayara Poto, à Bossana, Naye, ça, non. Mais le système, ils ont une idée, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que au selon l'IBM est englobé ou généralisé au Tchénio solaire. Net miko na wifa moi. Yoloba non. Merci. Au sangisi nyoso na isika moko. Ce n'est pas que 100% ya ba congolais ba ya poto nde ba se retrouver que neti ba bossa na mboka. Non, ce n'est pas ça. Et ce n'est même pas ce que je dis. Et puis na yo ko soli bien, mais au lobby mingi c'est le système. Je sais à retour na yo question ni solution à cause de la nini mais na moni pe au possible solution te. Donc au soli kaka ndenge nous autres la plupart ya ba congolais to solo laka to solo la bien to tanga makamnyo c'est kende bien te to pesa faute peut-être na système na gouvernement na batu boye na ba congolais na batu ba libanda et après ceux qui batuni to solution ndenge nini muta répondre que oui mais solution ali faut que bon système au bon moment déjà d'abord ceux qui déjà obéi un système te sali que mboka ebeba donc système te sali que cerveau ya batu ebeba sikoyo lobi il faut que longola système wana nani akolongola système ango kaka bato de cerveau c'est baby donc et comme ka lokwa neti cercle moko boyezo tourner il y aura pas la solution. Parce que déjà, c'est le même bateau, bazo dirigé, bazo baby ça, bao dirigé, bango basi ba baby, si qu'on a ni mutaya robongisa yango. Ozomona. D'où, ce qui se compte comme un niveau wana, toko luka. Toujours apenda solution. Nenge ba lubarake, soko zobe la malaria, ba okenzela mulaite. Mbalamo ba peso ki sa malaria. Bazate ba lukela ba paracetamol ba kalmaka. Biso a maram to solo la biso so très bien. To solo bien. Ba idée yo lobby na ba idée di la ka lobby ezo kenependa bien. Le problème est en nini. Kaka système ozolo ba wana, il faut que démanteler yango. Pona ko démanteler yango, yo moko lobby biso mingi ba to poto, ce n'est pas tout le monde ne mutu bazana kati ya basi batika na bango koto. Il y a des ceux oyo ba osala effort pona
Congo peut ba investir na mboka. C'est ce que j'avais dit. Ils ont ba ONG, na ba organisme pe oyo ti lelo bazo sala effort na ba domaine na bango. Bazo meka moi ko travailler na Congo. Qu'on nous trompe pas que mututu na Congo sa fana na yeka lala na yeka. Tout ba tutu bazalaka la même domaine na ba musique, te ba masanga non. Ils ont vraiment na ba ONG. Mukoto rocha sujet yango. C'est un jour où je vais démontrer qu'ils ont un organisme belé à bas congolais pekaka. Mais sous c'est un étranger mélangé. Au bazo travailler dans le domaine belé. Du fait que bazande moukié ils ont moins naté. Baza moukié ba solution na bango ezo kanate. Pour déjà peuple c'est doka. Mais ça si ko batumoko il faut qu'on encourager. Toujours dans le domaine na biso ya banyama auto solo là. Idée na pesaki awa. Et vous avez idée mo lokwa neti idée mo kwa bo alobi na yekaka. Mais ce qui est na profondeur, au moins il qui ko sauver ta deux nyama. Deux nyama na ce qui bo sauver bango, na oka ki faut za dilaka ou bien notre alobaki ko banda pe ko conscientiser. Ça existe. Oui, c'est mon colodo. Oui, ko tangisa batu ke loko eza bien te bo sala boye. Et a déjà ko yo mo lo bien ngo apende onangai. O lo bien ngo bien mboka. Le biba papa na biso na kala, bazaki na ba niveau moko pas trop élevé mais ba yebaki parce que matière zaki bien assimilée. Bien on ba kota biso pe ba na bango oyo to landi bango to zo bango par exemple si matoko mo keneti lelo malheureusement système ekufi. Ezaka ka bongo soki to fungoli. Ndeko Mathieu Mobulu. Soki to fungoli na formation. Ah OK. Na formation, na conscientisation, na sur terrain travail. Et vous avez ce temps et belé. Mais, et vous savez que bato ba koma, ba ofunga man esprit. Surtout mingelo rezanga abiso yali l'éducation civisme. Ndezo zanga na ba congolais. Ka congolais mutu ebeba wana, wala na kisasa, soki akomi kozwa moi. Mais même l'école, ba pesa so cours wana te papa. Oui. Papa info, yo kana yo zwa ki mention. Et l'onzunga. T'as un message dans WhatsApp. Une minute. Oui. Papa info. Yo mo kasi yelo ozolo bareto lo belo mo. Même nzungu atunyo question. Même civisme. Ozomba. Na bekol bilo wana izala chuchuti. Ndeto ndozo bataba sokaf. Société fe bambona nyonso izala chuchuti. Lo ba conscientiser. Tu as besoin du système pour que conscientiser en masse. Non, non, nakati s'il te plaît, permettez na katayo. Permettre na sa idée comme ça ou ba idée na ngai. Ndeko exam na na besoin système T. Na besoin système T na zo sola boye. Na boye na ngai. Na pe sa solution na ngai. Isi yo pe box idée na yo. Solution na ngai za la rande, za idée na ngai za boye ndeko. Biso bato yo tozali ba organismes non gouvernementaux. Ce sont nous. Et bongi tous à la diviser na ba branche nyonso ya oezo régir société ba sur la sur lutte contre ba grossesse ya bana mike, lutte contre kokendenzela ya mai, lutte contre koboma banyama, lutte contre kolia nyau, lutte contre comme la drogue. Biso na ba organisme na biso financé par nous-mêmes. Ndeto koyeba sikoyo ko descendre sur terrain, ko travailler, ko pesa ba cours, ko pesa pe ba moyen tozana yango malembe to kozwa jeunesse na population et ko yana côté na biso malembe c'est ko ekozala sikoyo ceux-là oyo ba ko koma na côté na biso nde ba koyeba forme nini système yango mo ko panzana. Parce que Mouto a déjà moyibi, yo goyate ko luka ko bomaye parce que yondo yemba mo vitala système yango yango to panza yango. Non, akobundiso. Akobundiso mais ce qui tokene yango na forme ba organisme non sans but lucratif. Toi on a besoin du gouvernement et soutenir bisoté. Toi on a besoin de bisomo to la organiser. Bisomo ça veut dire société congolaise. Na ba élite na biso ba yebi ba matière na zolo ba na ba domaine tout. Toyebi ndenge nini ya kopesa baku odilaka lobi toyebi ndenge ya koedaka tozoke malembe toko gagner une grande population ceux qui une grande population ba komi conscientiser mutuana ataye moko aboka susu poso ya banane na nzela te ataye moko kondima susu corruption te déjà komi changement. Ceux qui un jour a eu chance à rejoindre pouvoir a commis gouverneur il sait comment travailler. Mais bao basi ba beba wana bata gouvernement c'est impossible pour ba ngonde ba na système na bango wana
Il faut tout contrer d'une autre forme. C'est ce qui se fait partout dans le monde. Si tu as tout côté dans le système, on va financer biso pour tout changer bango. Et combien de gens impossible? Ok. Côté na ndimi. Au chiteve. Bonjour, on a chité pour la zone à na lobby boya. Et là, on ne se comprend pas. Par là, on parle du système. Dans mon ligne de info, pour lui, il pense que le système c'est égal gouvernement peut s'embon ou soutenir. Mais même dans l'organisation, l'ONG, nous sommes régis par le gouvernement. Ils sont régis dans le système. Il faut s'enregistrer, il faut m'abdor souka, il faut accompagnement à système. Lorsqu'on parle du système, on ne parle pas seulement non. Mboka, j'ai une question. Mboka, j'ai une question aux continuer na yo. Okoki ko définir ngai ONG. En tout cas, donc, Si c'est possible. Si c'est possible. Je ne sais pas si c'est vraiment une question après, voilà. Parce que non, c'est une question. Ouais. Alors, pardon? C'est l'organisation gouvernementale. Bon, je ne sais pas si c'est organisation non gouvernementale. C'est vraiment une question, quoi. Mais... Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Organisation non gouvernementale. Je réponds un peu à ta curiosité parce que c'est un peu une question, voilà. Bon, dans le baboué, lorsqu'on te parle, dans le ONG, organisation non gouvernementale, oui. Mais organisation non gouvernementale, ils ont régi dans un système. Lorsqu'on parle du système, il y a une ONG et il y a une mais ils ont régi dans un système qui est en place. Vous comprenez? Pour une fois lobby, il faut conscientiser la population, il faut relaxer un motu, limite il faut mais là vous comprenez que casse ni population conscientiser ça aux anaïwana ils échantillons il y a population aux anaïwana. Alors tu débarques à Kinshasa par exemple, il y a des projets où il y a des bakina nango ya ba bengango recycle il y a ba bilo ba plastique. Moi, ba bilo ba plastique ndezo bo makin lelo Kinshasa je beba makasi pour na ba mini ba plastique wana. Alors en Europe on a quel système? Et ça que ba si ba poubelle wana ba vraiment ça lelo ba poubelle ezaki ba plastique na yo au bois kango fele lelo même na ba mboka msusu na ba Angleterre na ba mboka msusu ezaki ata l'Allemagne soko o melaki jus plastique no no ozongisa yango ici on a shop ba pesi moi pour moi ba centime moko boisa que so lingo somba msusu sombi. Donc c'est le système à faciliter, il y a des lois en place pour accompagner ba ONG ou bazo lutter contre ba réchauffement climatique, ba plastique tout ça. Tu vois, c'est ça que je dis, il y a des ONG qui lutter contre le climat, ba changement ba ni na climat, même les obisons na kin. Donc tozo ba mbongo ya mambo ya reboisement. Makambu ya déforestation pour na arrêter yango ba mbongo ebima na ba oni ebima na ba ONG na ba kino il faut ba lombani mais ke kino mwande ba kata banzite ba bikabitu cho ezalaki réserve naturelle na njili wana pour na population ba kata yango ba teka yango, tu vois. Devant ça, ONG a un pouvoir monter pour le gouvernement, c'est pour ça que je vous dis que le système, il faut accompagner les lois et le système, il faut y accompagner les ONG. Tant que la loi, le système, il faut accompagner les ONG, les ONG sont limités, ils limite. Voilà, parce qu'il y a des projets qui ont créé des compagnies, qui ont des plastiques, qui ont des mais aux habitants, comme un bureau, il faut signer à lobby. Il faut passer en rétro-commission, il faut passer en organique combien. Il y a des projets dans la compagnie qui ont mais oui, moi je sais ce que je dis. Voilà, nous on a des projets comme ça, mais bon, on place mais on a le système. Tant que le système ne te facilite pas la tâche, peut-être ce papa, il faut comprendre. Nous vivons dans un monde, peut-être aller au pays des merveilles. Je te dis que tant que le système ne te facilite pas, en tant qu'ONG, on a la limiter. On a limité notre accompagnement. Il faut un accompagnement du système. S'il te plaît, Dilaka, permettez-moi une minute. Oui, d'accord. Moi, je ne parle pas sur le mot. Moi, je parle sur les faits.
des choses oyo et ça les magas déjà. Moi qui te parle, c'est dans mon domaine makambo nazo solo là haut. Nazawana pona kolobaka ate pona koloba. Les lois existent partout dans le monde. Gouvernement ya Kinshasa ou bien l'organisation ya système na biso à Kinshasa bazali wana pona kofandisa kaka ba loi. Les lois ne sont pas respectées, papa. S'il te plaît, Les lois ne sont pas respectées. permets si ça idée. Pardon. Je vois aux autres qui n'a pas ras le bol trop. Pourquoi aux autres solo là non, ça calme, tout partager. Tout ça na biso te que yo na ngala je suis là pour naper ça monopole la solution. Tout solo là na biso ndeko. Ça calme, il y a pas de oh là là, de quoi non, ça calme. Oh ils ont la ngunzungu, tout partage ça. Mais la maille hein, tout solo là calme. Donc, moi je disais ceci. Congo na biso ou bien pays nyonso dans le monde entier, bah ils veut établir ba loi pour un bon fonctionnement ya société. Info, 2 secondes. Pour monopoliser parole, citer 2 minutes pour que tout kabula nous souper après ça makasi. Merci. T'as la WhatsApp nayo. T'as la WhatsApp. Donc le gouvernement, le système otozo benga comme système, c'est un nom combo yo bimiso na encore comme système. To benga ngo clairement ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent tout le babongo. Ceux qui dirigent ba proposaka solution na makambo nyonso te, ba établissaka ba loi pona mutu nyonso a se retrouver na eloko alingi asala. Les macro ou micro-organismes bayaka ko travailler na ba branche précise na ba domaine na bango. Prenons un exemple pour tous les gens loba. Pour tous les lokola neti komi munene mingi neti oso la masole utana lola. Tous les gens la banyama oyo. Moi j'ai mon organisation, une organisation yangai na bandeko nanga banzungu badilaka bamboka to lutaka contre maltraitance ya banyama. To kiti na Kinshasa to fandisi mikanda na biso bien. Muto apekisa biso to fandisa mikanda zate. Mikanda na biso fandi très bien. Comme tous ba contact na biso na bandeko na biso ba donateur ou ba pesa na biso ba moyen, tozo contacter bango, bazo sunga biso na ba pe o ba yugo sunga, to kenda ko pesa ba don na ba zo. To ki no pesa don na zo. Simana yango tozo organiser ba cours ya formation, ba cours moko gratuit na ba jeune oyo balingi ba travailler na biso. Ba jeune bazo travailler na biso. Bazo comprendre un peu comment est-ce qu'on traiter, kobokola, kozala bien na banyama. Likamboyo, je ne vois pas côté gouvernement kwa mbete biso. To ali déjà l'organisation non gouvernementale, elingo lo baboye, que tozo zelate gouvernement à soutenir biso na quelque chose. Et puis gouvernement azo sunga biso na ba taxe belé to kofuta te. Na domaine na biso tozo est vrai très bien. Malembe na kata Kinshasa tokosala ke ba jeune ebele ba comprendre comment ko traiter banyama. Et banyama bazana bazo ba banda pe ko lia bien. Si manango to élargir champ na biso to komi na Lubumbashi, to komi na Kisangani, to komi na Bukavu, to komi na Goma, malembe. Et ko sala nini? E ko sala ke na domaine na biso na ba jeune ebele ba comprendre comment ko traiter banyama, na traitement banyama comment kende bien, na bato ba on pesa ba don ba bakisami. Déjà to résoudre la situation, la solution moi na likambo wana. To pesa exemple mususu. Ya bandeko bazalaka peut-être na banoyo ba melaka ba bangi, to ba enfants de la rue. Ba on peut ba okendeka na même système otunga na lobby. Ba osala bongo. Déjà bazolongola batu na nzela na batu ya ba drogue. Donc pour chuter nzungu na chuter s'il te plaît. Donc on a que na formule oyo tozo apporter solution malembe. Na chaque domaine, ceux qui battent la bongo, bazo apporter ba solution malembe. Ici, makambu ya système bloqué, comment aller au pays des merveilles ezate. Ah oui, zali batu ba travailler na ba domaine na bango, muke. C'est ce que moi je suis en train de dire. Très bien. Na lobi na forme boye, malembe yango pe Europe fungwama. Soki pe Congo ko malembe bongo ko sunga. Mais ba idée a boye senga kasikoyo ko sangisa ko eba par où commencer. Il faut ba forum ça la maibele le quoi boye pour que permettre large diffusion ya makamute za la paix. C'est ce que je disais des lobbying
yango nde na bande koloba. Alors, vous permettre Ngaï la voix, ça fait un moment, il n'a pas parlé.